Et c'est maintenant que nous avons pour nous bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pour na kolanda émission ezui. Na yango bande ko balandi ya émission ezui la pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino. Betika ite kimi nzambe tata eyingela o mabota mabino. Toko fungola basango ya mokolo lelo na nyungu ezali mo sala maete bananga bakimi na Goma bananga bapanzani bananga bakeyi boye to ebite nini penza mosali ko moleka bongo na République démocratique du Congo peto ko lobela lisusu likambo ya président ya ADD Congo moko ya membre ya Lamuka oyo bazali bongo na lisanga na président Martin Fayulu Madidi Prince Epenge azali bongo kosala tournée na ye ya ba commune pour na kokende ko mobiliser ko sensibiliser kasi esalaki peza mawa mona mboka Prince Epenge ba soda balandaki bango tolikoye ba pourquoi balandaki bango pe pona nini bazali ko mopekisa ete ba politique oyo bango moko bazali ko benga bango ya pete population to peuple o bazali ko benga bazali bongo babola kasi boni bazali ko moboya ete mosala mboka oyo ezali ko bima batu wapi bopoza bani na kimia te tokoyeba yango awa pe tokolobela lisusu elekaki penza na kati ya ensemble yango ezali mama na likambo oyo epesi pasi pe mawa oyo tomboli mongongo ya CG Mbonzi na MLC pe bato ya MLC ba membre nyonso pela batomboki ba miso toaki na bango pela balobi mama océan to ka to sepeli te zwa video oyo ba onde bayaki komotikela ngai ete otia yango ezali bongo maloba oyo mona mboka Désiré Mbonzi CG ya MLC ayebaki bongo ko répondre honorable Eliezer bilo moko boko motala nini mosali koleka na kati ya République démocratique du Congo pe boko mona misala oyo ba colonnaire bali bongo komosala na République démocratique du Congo précisément na ville province ya Kinshasa yango na lobi bande ko ngai bo s'abonner massivement na chaîne de la Libération bo zaka bongo de cité bo partager ba émission bo liker bo tcha ba commentaire ba suggestion le lenge mon mère de Bruno asala ka bongo na Autriche le lenge pe bande ko bayiki bazali bongo ko mosala lik makanaki prisonnier de Jésus à partager la émission yanga mokonzi na Angleterre à partager la émission pe ya biso bandeko ba mama Célestine prompt rétablissement na yo papa Michael Nicolo Penza Miluti Mike papa Alfred na mama Clarisse na mboka ilipasa nga ino ya se ante live ba mama ya moto mojali vraiment Nzambe alikala ko batela bino assalamu alaikum na ba musulman na biso mama aja wapi bino ba musulman bo na South Africa na mboka ya Gilo Pingana na Lopingagi merveille kitoko pe papa la maman merci encore une fois na bino ba mama missionnaire na place 32 na mboka nita ba be foko moto pe ba ko kwa Lumumba mama na biso Odette Waku courage Nzambe zalabongo na yo mama Pierrette Botelema mama Samuel na Suisse mabolongo ele kakaka mama Dolo Jolina mama bozali pena bayike kila métier d'état de toi que tu makani ko to bokela ko ne fam pekato na Akene pasteur Winnie ya Mon Carmel toujours na Akene mama sociale la chabienne tout ça la posa la bino pambate mai o ma koleka ezali bongo pasi bande ko bayike ba mobenga kinga balobi mama osia to ko mona oli sosote na ebisa ki bino ete santé ezali penza malamu te donc boko mona lelo moi mikolomi balé po sengeli pe tomi batela ya ko benga ya ko sala boye ko sala biso mbanga pasi kasi sengeli biso moko pe toleka na komi batela merci encore une fois la Big Daniel Ngenda ta ko kala to ko benga la te Big Daniel Ngenda vraiment na London na yo mwasina bana Nzambe lekala ko pambola bino mama Jovi ba Charlie Chobo vraiment ba téléphone monsieur bunga ki ba mamero pe ba to bayike eke boyebi kaka lolenge to sala ka bongo menacer kasi to ko senga na bilo bandeko ya biso esengeli boye bala ko soutenir biso boye bala ko protéger biso bola kaka biso te po boye bala ko kokisama te soko lingaka biso ozali na yango te ezali problème te ezali lisumu te sambela tapo na biso batoli pe ndenge tosala ke change ya masolo ezala ka malamu kasi soki olaki biso ndeko kokisaka parce que tozala ba moyen te mboka la biso ndenge ezali awa ezali mabe bazali ko boma batu nyoso batelemi pona ko soutenir peuple Congo pona ko soutenir Congo la lolenge ya solo bazali ko kanga boyebi bien pouvoir ya mona mboka Félix Tshilombo ezali pouvoir ya malamu te lokola ezali pouvoir ya malamu te ndeko peza sika bani ko sala mosana ndenge longo bani lokola batu nyoso bazali ko telema pona ko mema mboka la lolenge ya solo yazali ko mona ba batu mabe boyeba ke komola ba bazali boloko ko beto ko boma ko sala makambo oyo malongo bani te alors mboka ya lolenge wana esengeli peuple azala mobiliser esengeli peuple azala conscientiser esengeli peuple azala ferme pe azala
makasi. C'est que peuple wana esengeli ko batela na bois ba moyen. Biso pe ba oyo to ko panza sango, to ko mobiliser, to ko sensibiliser, to ko conscientiser, to ko sala éveil patriotique pe ko longola peuple la bolema esengeli pe to za na soutien. Tango yo lobi mama luka batu bi balemi sato, biso to ko futa bango. Batu wana baye, ozoko ka ko futa bango te. Est-ce que ozo sala Congo malamu? Soko mono ko kokate ko sala likambo wana te. Bondela ta nzambe pour la biso ezali kaka ko bunde tumba ko kanisa te ke soko zo bondela nzambe la pour la biso ndenge mama Samuel asalaka ke ozali ko sala eloko te prière na yo wana nde ko pesa biso force ya ko telema ndenge pe mama Célestine basalaka tango pe nzambe apamboli yo ke ozui moi quelque chose ko hésiter te pour la kosunga biso to ali na posa na yango. Parce que misolo wana ekosunga kabuya alongwa awa kele kozoba information. Misolo wana ekosunga biso mwa miliki, mwa ndunda, mwa ba petit pe ba oto zakala bango, bazwaka mai poto yebisaka bango bolemba te komba eza bongo. Pona mboka la biso lelo, on suppose que les politiciens de bato baza ba riche. Or, politique est comme ça comme tout riche. Pour moi, ce sont des voleurs. Parce que bango baye ko s'enrichir dans la politique. Le lot batu so ba komi ko linga basa la ba politicien. Pourquoi? Ba komi ko mona ke la kata politique ne mbongo esalaka. Or la réalité, batu bazaka la mbongo. Et ça ba commerçant. Soko lingo za la mbongo belé faut ça la commerçant. Il faut ça la businessman. Ozo sala ba biloko na yo nde okoza na mbongo. Mais soko la République démocratique du Congo est ça contraire. Ba commerçant baza kolela. Bato balukaka mbongo bazali kolela. Bato oyo bazoya na politique nde bango baza ko s'enrichir. Monde à l'envers. Siko ba politicien baza ko s'enrichir ndenge nini. Ba politicien baza ko s'enrichir ndenge nini ndeko langa to mituna. Comment un politicien oyo aye ko bundela mboka, un politicien oyo azaona pour la ko aider nation na ye. Mais ya komi na mbongo ndenge nini. Peuple azolela, peuple oyo azolia te. Peuple wana azala courante, azala maïté, azala nzela te. Peuple wana eloko moko te. Na place que ba commerçant, oyo bakelaka ta ba bandundu, oyo bakelaka ta ba Angola, bayaka ko s'enrichir, ba commerçant ba komi kolela. Ba commerçant ba komi kolela. Yango skonga la zotuna. Oyo ezalaka mboka nini. Et puis tango tolobi ete to vanda biso solisanga poto meka kosala débat poto solo la malamu. Okomona ba idée ya bandeko mosusu, otali pena muto lobi est-ce que muto atanga. Otali pe amuto musolobi akendaka poto ango lokola akendaka na nzela ko kata kata to pasoka chance ya ba papa ba memaye mais na poto na ye pena azosa na ye lokote. Donc azosa na ye lokote akuti mboka ya baninga moko ebonga ye aye a profiter kaka la ko bonga ya mboka baninga wana azozo mo salaire na ye akomi ko sala mo ba délire na ye akomi ko mema biso na incompréhension moko tapalide. Parce que akoki okabelo mo $50. Yango epana nga na lobi te okokoya kopesa nga 50 nona te katana ezanga filigrane po o imposer nga mabe moko nga na komona na mboka nga mutu naza koyebisa yo na lobi nga naza komona mabe moko songolo mboka na biso ezali kotambola malamu te lokuta ekomi nde makasi esengeli bino bosonga nde biso ya komi koyebisa nga te makambo oyo ko changer mobeko likonzi ezali malamu ande kolanga malamu kutu to kabwana po yo zo comprendre te. Oso boma bandeko na osa oyeba. Oso boma bandeko na osa oyeba. Yango tozali ko senga la bilo bo s'abonner massivement na chaîne de Libération. Lokola yo ozo kabela biso te. Oye le soko ko sa biso linga imposer biso. Salela biso musala oyo. Ya ko senga ka bato ba s'abonner, ya ko partager be miso parce que ezali na bato ebele na ba comprendre makambo ezo leka na Congo te. Ezala bato ebele ba yebite ke Congo ezala mabe. Ezana bato ebele ba aveuglé bango. Alors bato les fois ba yeba la mission biso tozali ko sala sensibilisation. Alors yo sala musala obunde tumba ya ba vie. Parce que ceux qui ba vie wana e komi ebele to bandi ko toucher peut-être $1000. To ko senga binote parce que to biso to toucher $10,000 réseau e kati to ko sala pe ba kambula biso la ndenge o tozo kana. Maintenant tozo zo revenir te. Tozo travailler ya boléa. Yo pe sunga biso ozo sunga biso te mais ozo tinda ngai maman seya batu moko baza na côté ya Kibilangundu baza la besoin la yo kende kuna na okena makolo santé na ne komelenga ya manœuvre siko kabu ya kolongwa tia koma na Kibilangundu la makolo bande kolangai tolinga Congo a un sérieux problème ezali occupation ce qui bino bozali kolinga ko comprendre likambo yango te. Congo ndenge ezali awa eza na problème ya occupation. Congo eza na problème bazali ko sala yango guerre. To bandela na likambo oyo ya bananga
bande kolanga poka ka vidéo ya mola ba norma YouTube mbela cheli bino masasi e beti M23 beti masasi bande kola biso ndenge bazali kokima il faut to lo banaka bolamu oyo to vérité o to solo ba yango te okabola biso parce que sengeli ngai na yo to e ba vérité poto e ba ni sengeli to sala ba soda la biso ba bundaka te bananga bazoya na pression pour la nipo ba yebi faiblesse ya mona mboka Félix Antoine Tshilombo so ki guerre ezoko batiki lo lelo za faiblesse ndeko la biso oyo lobi kutu ndeko msa bibolo bakia za ndeko te parce que ndeko za mutu azo sunga bato alobi on a kanda parce que c'est vrai baloba ki ba okende ko vanda la est la République démocratique du Congo pour la kosisa makambo pour la ni makambo esila kate ba député ya Ituri ya Sud Kivu basilika ya Nord Kivu bien batombuka potiki lo lelo état de siège volo le balongola ta yango batika yango alors lelo bango moko bakomi kosala na buzo balakati ya parlement na bango tango bazo siéger bazali ko mankane ba respect. Pourquoi? Parce que Congo ezali bongo bango moko no na kati na cuisine interne baza na ba conflit baza ko bomana bazali ko liana mais maintenant ba ko sunga nation ndenge parce que bango nyoso mutu na mutu alingi a s'enrichir mutu na mutu alingi alia parti na ye or le sika ke bosa la front moko ya makasi pour bo bundana ne tumba contre les Rwandais et puis bo faire terminer les nyoso bazali derrière les Rwandais pour na kosala biso mabe ya koboto la biso mabe na biso pen kita la biso. Pourquoi bango moko ba misali faible? Parce que bazala ba mabulu ya ba minéraux. Et loko oyo nanga zali ko wela la Félix ezali lango guerre basali ya pamba te basali guerre po bango pe nanga récupérer ba mabulu na ye. Siko nanga loko la pas la kati ya cuisine na yebi vérité. Akei pe ko yebi se so ba Rwandais ba ka mosusu. Ndo moni basangani liboko bazali bongo ko ya, mais bazali ko ya na ordre dispersé mais ba ye na bitika moko. Bande kolanga ba ye na ordre dispersé pe bazali ko attaquer bipai na bipai. Boko tuna te pourquoi tozo récupérer Bunaga na tête lelo. Boko tuna te pourquoi minyembo tozo zwa yango te bacha drapeau mususu Bunaga na bacha drapeau mususu Bunaga na baliaka bambongo la biso te Bunaga na hymne national ebeta kezaka ya Congo te pona nini botuna kateke un président qui dirige son pays parti mususu ekei masala ngo société pas lobelaka yango te botuna katende kolanga si vraiment Félix alinga Congo. Pourquoi tikilo lelo azo kokate ba militaire ba kele c'est auto l'accepter ba Rwanda ba ipo ba collaborer na ba généraux il y a des généraux rwandais ba tenda ba ngona ba combat hein général mususu auto ko yebisa biso ani alobi ngai batindi ngai kaka na faire asseoir ba soldat mais batindi ngana sala guerre te mais botala ba mboko e boyi pela ba français na lolenge ya solo o e boyi ba coloniser bango bomoni ba président na bango te bomoni makambo bango ba saina ba mboko na bango te. Moi population e bandi ko sepela mais boye bisangai congolais azo sepela la nini congolais azo sepela na nini ezali kaka bande de politiciens moko kaka bango na bazo détourner moko kaka bango na bazo sala makambo moko. Alors depuis quand ba politiciens ba koma ko s'enrichir na politique c'est contraire balobi soko lingo s'enrichir kelo ko sa commerçant qui ne conseille pas business là yo mais na politique ko la pauvre parce que moi ndambu ya moi misolo ozali na yango oye na ngonde pona ko bunda pona ekolo wayo yango la lingi ko yebisa ba congolais ke to longwa na ba divergence to longwa la ba sentiment de ko so ba opeso mo $50 ba opeso mo $100 ozo mo $1000 ozo mo chance ko so mama belo to roboto la biso yo lobby po banda ko bozu wana to yebi bozu na mafia lo lenge pe bozo tongela ngo bozo tongela ka biso un jour tant to ko na mboka la biso to roboto la bino yango mende ko sepela te osali musala la yo moko boye olia mbongo ya Congo baye ko boto la bino babiloko ko sala malamu te yango to sali ko senga la bino bozala batu bosala musala ya malamu toki mambango na parlement makambo esalama ki bongo Kabuya Chilangai honorable Bemba Gombo Jean-Pierre Bemba Gombo vice-premier ministre des transports voies de communication azola kabiso nini honorable président alobi na une année oyo akosombe la biso 60 avions ça y est ici 60 bande konanga nde place ngana zoloba
awa makambo ekobimao balobi boye sikota nazopesa référence ozomona lokola moto aprendre nalobi boye document numéro 9 monsieur 343 page tala place wa okomona tata oyo azolaka biso ke akosombela biso 20 avions 9 de type Boeing cargo 20 avions 9 de type Embraer 20 avions 9 de type bandeko la ngai ta on atalaki makambo na lobi fantaisie ezala ba député la biso poto kabela ba mbongo yo fele ya mboka ezali mawa na boye Eliezer yango na lobi bino pe bandeko la biso bolinga nde bato lokuta bolinga ka bato basala kala bilo ba théâtre pe boyebi bolia ka bambongo place moko biso bato lo ba bosolo to zo ba chance à monter mais na ebika kina nzambe la biso to kolonga mamie Genèse manga biso to kolonga Valérie Pété mama bonheur biso to kolonga mikolo belé azomona sur ba commentaire te nzambe alola abatela tous les Congolais o bazo linga etumba esi la peto zo indépendance nzamba kosunga biso to komona liseko ya Congo po Congo o to kosikola yango bande kolanga atape manque ya respect yango pour ngai personnellement la banda ko sepe la bemba biso to linga to kufa likolo la bemba ngala kaboya to linga to kufa pe ba soda ba bien ba bon mi ba journaliste to balukana no to kutana na problème na badara ya ba lacrymogène ba yeko zo biso ba ko tsepe l'hôpital to bi ah weza piège ba soda ba yokela biso mawa kolonga to longoya na 14e rue nde komaka mama la likambo melelo to sala kate likolo ya bemba na boye na ye mais nazala desi komona papa na ngai makambo asala na lobi non oyo ezelo ko mosusu donc na reconnaître ka bemba te tilelo na mitunaka eloko nini oyo esalama eloko nini natunaka nzambe tala mpaka lolenge lelo est-ce que la logique na respect pe na ebité so comme député ça veut dire sur la respect vis-à-vis ba ene na ote na ebité pour bilon so mosaka ba député de moyen ko to sa batu so ezate ou politique ndezo comme ça batu bazo baboy c'est qu'il faut se retirer ou ba kwanga la bino bozo nga kokelo ko lia lokwa bozo lia la ba cuisine moko bazo yeba ba vérité la bino na mamba bebo bozo sala boko kalisu su te ko se défendre mboka etambola ka boyete mboka soki ezani mokonzi komi passe désordre sur désordre tala Congo la biso ya bwana tala bato baza censé ya ko voter ba loi ngo tala bato baza censé ya ko bikisa mboka des députés ba cerveau montaire ya République démocratique du Congo c'est pitié Congo ebonga mokoni tala bato baza censé ya ko diriger Congo bolandi bino moko tala mpaka bemba komi komitala mais au problème ni oyo likambo ni nango ezo yelanga oyo ngai kaka bemba otoni na banza regretter ka ndenga na regretter parce que la tali yeso au monde ba geste na balusi mi soit tali abalusi mi soit tali abalusi mi soit tali oh est-ce que ngai na sina pesi eloko tozo proposer eloko tozo manyola na seke nanu to lobby yango te ke yango nde tozo sala to nanu to officialiser yango te ezali des propositions mais mona mobalo a lokote yango pona kosakana nga bone pe na suka bengi tata oyo te to revoir Congo bandeko langa to revoir Congo et ça ne va pas tango siko bando bazolanda ba biloko yo bana pe bazozwa basimbisi wana to revoir Congo il faut to bunda Congo il faut la guerre pour ba bêtise ici là ça c'est pas l'assemblée président assemblée azali wana il dit rien donc on comprend que bazala ba conflit la babemba parce que président assemblée a outi ko recadrer kaka ba député mususu ba yaki na marque ya buzo ba ya bon alobeli bango mais to comme na tour honorable Eliezer atikié à se défouler sur mwana mboka bemba gombo pourquoi mwana mboka bemba gombo ba osala ngo parce que
oza soifé ya misolo la bango ngai penza na makambo oyo soki oza na respect na yo moko ifo ozongela ba Martin Fayulu ma dosenga ba pardon bo bonde tout parce que il fallait qu'il se contenir lolenge bozalaki il fallait qu'il bunda opposition babandaki ko banga yango parce que bayeba ki oza gendetel otaki etumba yo te ovandisa mindele kimia mindele bakoki kofuta ote parce que jusque là 10 ans osala mindele bakanga oyo fele il fallait qu'on poursuive mindele wana po il faut bafuta yo parce que bavandisa pendant 10 ans mais aujourd'hui bayebi so ke na Congo kele ko s'enrichir yo boko kele ko mifuta donc mindele oyo obimisa bango ba bololé parce que basala banquette basala de loko ofuta ote mais voilà aujourd'hui lolengo komi malgré papa Désiré Mbozi Mbozi waza CG la biso zo pesa mbote papa langa akomi ko supporter loko ala te à répondre mais papa décision ko te pas nao tu t'es rendu ridicule papa langai et fait kaka ya kondima ko sangana na Félix papa baliayo il fallait qu'on se repentir aux ongles de Martin Fayulu m'a dit Bobunde Tumba on s'est donné corps et âme ya kokende pour ça la babiloko et voilà aujourd'hui résultat cette taille de cette hauteur qu'on appelle Assemblée nationale, un député national ne sait pas établir la différence entre un contrat de performance ainsi qu'une prévision budgétaire. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est une hécatombe au sommet de l'État et dans une institution aussi importante et stratégique qui est l'Assemblée nationale. Eliezer Tambwe a versé dans du populisme. Le populisme qui, malheureusement, repose sur le ridicule, sur l'ignorance. Eliezer Tambwe ignore ce que c'est un contrat de performance, une projection. Il ignore complètement ce que c'est une prévision budgétaire. Ce document qu'il a mis à la portée de tout le monde, c'est un document en annexe qui attend effectivement un budget qui sera mis en place par rapport à certains départements de la République, du gouvernement, qui feraient l'objet d'un contrat budgétaire. Et donc, le ministère des Transports relève de ce régime, de ces ministères qui ferait l'objet de ce contrat programme. Alors, Eliezer Tambwe, je crois certainement qu'il dormait ou était absent lors de ces plénières, sinon ça le dépassait. Lorsque la matière était abordée, ça le dépassait, le niveau était trop faible. Pour qu'en plénière, lors d'une journée aussi importante, qu'il amène une distraction vulgaire au perchoir de l'Assemblée nationale. La catastrophe, la honte, ça c'est du tohu-bohu qui certainement aura un impact plus que négatif dans la vie des Congolais. Mais quelque chose d'extraordinaire, d'étonnant, le bureau a laissé Eliezer Tambwe s'appesantir dans la saleté en utilisant des termes peu recommandables. Un honorable est censé avoir des termes courtois, est censé dire des choses avec fermeté, certes, mais de manière polie, éduquée à l'endroit du vice-président au transport. Et le cite en disant en lingala, Tatawana, ce monsieur-là, il le dit, il le répète, sans être recadré. Le président de l'Assemblée qui tenait le bâton, alors qu'il recadrait, il a recadré auparavant certains intervenants, comme M. Matata, qui argumentait techniquement, mais le recadrait, le ramenait au débat tel qu'il le voulait. Mais il a laissé Eliezer Tambwe s'embourber dans les insultes, les injures, dans
des incongruités à l'endroit du vice-président au transport. Le MLC s'insurge contre cette façon de diriger les débats à l'Assemblée nationale. Le MLC s'insurge contre cette attitude complice, voire coupable, du président de l'Assemblée, qui laisse faire, qui laisse ses poulains s'amuser et se jouer des personnalités d'État. Nous constatons qu'il y a ici une machination qui tend à vouloir fragiliser l'action politique de Jean-Pierre Bemba et du MLC. Fort heureusement, cette machination tourne au ridicule parce que Eliezer Tambwe Mwamba ne sait pas faire la différence entre un contrat de performance et une prévision budgétaire. Honte, MLC s'insurge contre cette façon de diriger les débats à l'Assemblée nationale. Le MLC s'insurge contre cette attitude complice, voire coupable, du président de l'Assemblée, qui laisse faire, qui laisse ses poulains s'amuser et se jouer des personnalités d'État. Nous constatons qu'il y a ici une machination qui tend à vouloir fragiliser l'action politique de Jean-Pierre Bemba et du MLC. Quand il m'a dit papa langa lokola ngai po ya supporter babilo côté et voilà il m'a répondre. Bravo papa Désiré Mbosso Mbosi. Ce qui nous a passé dans le caillou. Pour tout ça la tête mission balemi ça tout. Mais MNC président Yemoko a perdre sa vernamo parce que bato MNC belé balingi na ba makambo te. E belé na sola ki na bango e belé lobby. Babi maman c'est ato boya ke loko yo meto yeba kate loni président kangama na loko la politique la bilo mo boyebi que ce qu'on fandi libande faut que exil il faut za na kati malgré ba bêtise malgré salité bobo makongo bino moko boko yeba mais boyeba ka ete on se manque pas de Dieu c'est que homme aura semé le moissonnera affaire kulu na bande kolangai affaire phénomène o bobenga kuluna na place sécuritaire et la République démocratique du Congo, zéro. Insécurité na plan tout. Na bamboka tout Congolais à l'école. Kabouya, Tchelangaï, policier au Baboumi. Moni a policier. Policier à la Libakulu na abomi policier awa na quartier Fumukentu. Policier yo. À partir du Camboué sama yeso kuna na nini na limete. Bakulu na commencé opération contre les policiers. Policiers yo, kulu nezo bunda ma policier ba sa intervention ki misa bakulu na aller. Bakulu na wazi wakati policier, tande policier kufi. Policiers yo, premier sergent major, o bomoni yo. Mukoko. Premier sergent major. Colonel Pino c'est il faut le monde ba image yo. Ici n'a pas mon tamina zoa pour tomber au tombola. Non, au commissaire Kambali. Donc bakulu na balandi bango nde ya Hollanda. Bakulu na balandi bango ya Hollanda ti batika na policier moko bayo boma policier. Machete ko atelema kima bazo abeti machete na mutu. Au moins au policier, policier a coupé. Car le long na quartier Fumukentu. Ah, bon, policier. Un premier sergent major. Wakoya. Bakuluna, lelo ba paluki misolo ba vers ma policier pour makambo salama ki la limité. Badali ba osala ngoza bala di progrès. Pourquoi le coup la base? Oyo ba bengaka Félix retiré signature. Félix a sacrifié base. Likolo ya Kabuya base ça la trouble chaque jour dans limité et ba policier o ba yaka okanga bango o ba beta ba masasi o ba kanga ki mutula bango dernièrement yaka ba molotov tala opération kanga policier bomaye soko kutela kidiba papa ya batu alali po ndima ko servir nation pour la nini incapacité ya autorité
awa ezali esika institution evandaka mais ezali esika oyo mabe ezali kosalama ya koleka esika oyo bakonzi bazalaka te bazoya kaka mpona kokanga biso mpo tozokundola biloko solo ya lolengo oyo nde tala pasi mpe mawa esukaki wana te kuluna ya bekiri kabuya criminel kuluna ba réseaux sociaux ye moko a passé aux aveux à reconnaître ye wana bazo mona lokola mwana moke ye promesse abomi mutu akati ye kingo apanzie mutu abimisi cerveau na ye libanda ye abomaki ye na awa na Kimbangu esalamaki il y a cela 48 heures na Kimbangu na première rue bazalaki na matanga ye azali na ekiri KGKBG ezali ekiri ya moto babengi na kombo ya Renedi aza en fuite donc mwana ya mama Lek et mwana ya papa Kulutu na mwana mama Lek mwana ya papa Kulutu aye koboma mwana ya papa Lek mwana ya papa Kulutu aye koboma mwana ya papa Lek parce que bazali ekiri mokote po bayokanaka te donc ebembe wana ezali awa na morgue ya Mabanga akati ye mutu apanzi ye cerveau nyonso libanda ye bato après nsima akolo baza mineur batindi ye na juge de mineur bakamati batiki ye il va continuer encore théoriser et commettre de meurtre ye wana tobombi bato mosusu ye atangi parce que il a passé aux aveux il a reconnu ye moko andimi alobi ke nabomaki. Merci beaucoup mon colonel. Est-ce qu'on peut l'accepter on a madame. Ok, donc vous savez la population de la population mon c'est une autorisation et commandant Kif. epesi pasi bandeko na ngai mwana mboka epenge akendaki po ete esengeli to sensibiliser to mobiliser to yebisa peuple ke kosenza mobeko likonzi eza leola lobi te priorité ya république démocratique du Congo ezali kosilisa guerre kolongwala kati ya bowumbu oyo tozali na yango Congo ezonga mobimba après to revoir biloko ya Congo s'il faut kosenza mobeko likonzi na baarticle yango tokosenza yango mais aujourd'hui te pene keke ya Félix te parce que qui dit Félix c'est Kabila ceux qui va changer yango ba komone la biso pour Félix ochongo na molai ya singala ye pas sakala ba congolais on ne permettra jamais que mobeko le conduit la Félix a changé yango peu importe dimension et ça la mana mindele et ça la mana banani ezali mobeko wala nde noma Félix ezali mobeko wala nde Félix asinyaka nango Félix a changé yango te avec dernière énergie. Alors il faut sensibilisation. Ça nous demande de l'argent, de l'énergie, la force pour te télémer les locaux. Alors Prince Penge azali kotambola pour la éveiller conscience à soldat baye ko poutrer mokolanda yango na océan du Congo et puis c'est pas spéma. Moi mboka niko mayengele la banza za kula déjà na mikile bapaya. Akozwa pe baswe médicaux mais bandeko pe bozala na ye malamu bo moni etumba ya Congo place ezosukisa bato ezali pasi pe mawa po bomona ke makambo tolobaka eza lokuta te kambo ya tshela biso C'est pas vrai ça.
Maman, pour ça, là. Ça, c'est grave, ça. Maman, awa tozabi. Ah, tozana na quartier bolingo na commune C. Oui, ça Babylone ni boy. Ah, ça ba Thompson. Ya uti wapi? Bo to ebite côté uti. Nyagat. Sala noki ba minute nanga ezoke no? Papa Mbote ngai mama toza na bolingo na nouvelle cité banda bule bandi pondu na matembele toyoki baye kobwaka yango na butu yango toye tozolokota po tolela likola pondu papa pasi eleki nde eza maladi oui toyebi te soki eza maladi papa nzamba koprotege biso papa oyo namona yango 3000 na kingasani lelo na lokoti papa pasi eleki soki amoni ke eza ya mabe bayela biso te ya malamu bapesa biso mais eza ya mabe mpo babwaki yango te likambo te papa mai ya moto ezali tokolia kaka nzamba koprotege biso papa pasi eleki ana pondu na matembele yango tala oyo bie peya lelo na tomate ya mbuma soki bolingaka ekolo ya bino makambo ete ya bino bempolu oyo babwaki biloko ya kopola nde biloko oyo bamama na bino batata na bino bafrère na bino bana na bino bazolokota balia en tout cas so boza mote ya malamu bokolinga te makambo eumela bokolinga te bandeko na nga tala vi oyo Félix Antoine Tshilombo amemeli biso bakongolais l'époque Kabila toliaka bempolu te bato balokota yango te mpe babwaka yango boye te biloko epoli OCC mosala nango ekufa mpola kokanga ta bato ya boye mosusu bakelaki koboka na maluku il faut kokanga bato ya boye mosusu babokaka na nsele il faut kokanga bato ya lolenge ya boye maintenant na kokanga bango tala modèle basali biso bongo ya boye bolo bake tozala na mokonzi ya mboka bongo ya boye tolo ba bravo na mokonzi wana ata boza mitema mabe yango ata boza bandoki yango ata pe babungisi bino mayele po lekolo ya bino po bosepelala yango te lokola bokoma bamindele bolo baka bino nde bakongolais mais ndeko na ngai peu importe oko changer le poso te conscience na okokosa yango te dans la vie oyo lelo bakongolais bazobiba soki eza malamu équipe pour la télé États-Unis d'Amérique mana na ngala kunya dola yanga bokonzi na Angleterre Clovis Tamutunga yani Kota Mutunga Guillaume Ngangula na Belgique soki eza malamu mwana mère de prénom Autriche soki eza malamu mama odetwa soki boye nde esengeli biso tobika na mboka oyo tozanga kobundela ekolo ya biso pays riche nous sommes pas de pauvres riches avec plus de 67 minéraux si c'est 2 millions de combien de terres arabes maïs forêt. Mais aujourd'hui, le peuple Congo, bazako ramasser biloko pour là. Aujourd'hui, les Congolais, ba parents, bana, ba koko, ba leki, bazali kolokota, ben polo. Et c'est ça la République démocratique. Que Dieu nous pardonne. Que Nzambe yalola, abunde tumba. Ya ba Congolais ya Kota Mutunga Guillaume Ngangula la Belgique Gigi Odimba la Belgique Peggy Lomboto na ba nkoko na ngose ya nikuna na nasi bofo
na point noir Mungu Baba Angola bapora monta Angola no bondi ya botarde bonne terre monsieur Kokomela maman d'Angola na mo kitane France matondo boye toko aider nation te Nzamba Kosala. Merci de l'assistance. Yabijan, que Dieu vous bénisse. Lik Makalaki, prisonnier de Jésus d'Autriche, Namboka mon mère de Bruno. Tozala kaka, to bunda kaka. Et Kosimba, je l'ai qui est de la Canada. Ma femme. Il a tout maman ya moto mochali. Elle a dit que Kosimba kaka. Pour Congo, ils ont bisonios. Ils ont moto, ils ont patrimoine ya moto. Ils ont ndaku to le pango ya moto. Ce que tu poses pas les belés, batike le pango le mon fou kabato. Ba leki opeta msufa ba famille ba bomio. Ba mono lingo dominer tam suba ndeko papa ba bomio. Bongo boni Congo. Oyeza patrimoine ya ba congolais. Batu ba nyoko mabongo ba lobate. Te. C'est Dieu qui va nous juger Bokamboye. C'est Dieu qui va nous juger oh. Zambia ko juger. Merci la Kabouya l'homme puissant l'échange par l'équipe qui gagne. Merci la Pape Dieu directeur recherche stratégique et prompt rétablissement de maman Célestine et personnel na Samu Mokonzi pareil à Bemiso ba biso pe bandeko no so ba kufeli nzamba bonisa mitema na bino ba ope ba ko sepela bo festa mais c'est que so bozali bo s'abonner massivement bo partager l'émission bo liker bo tcheba commentaire ba suggestion que ba j'aime nzambe akozanga te ko pambola biso la patrouille la mort nous vaincrons la peur doit quitter nos esprits ingeta